Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Tous en sangwa nécrologie, sangwa mawa, la femme de Papa Mapasa. Oyo toyebi mingi na kombo ya oazaki na restaurant à Schengen. Atiki biso lelo na 6h du matin. Alors nzambe vraiment sunga toyeba ko kende ko consoler parce que basali 47 ans de mariage. Atiki biso vraiment zama mingi ndenge batu bazokufa na Londres awa nzambe kaka ayebi. Et je me souviens na ba 90 lorsque nous étions encore des célibataires, maman na bana ko lambela biso bo kende kunya na East lokola yebi biso ba célibataire donc abana ko lambela biso biloko pende au lieu fufua bien au sali asali donc azali vraiment très gentil. Et même je me souviens en 98 lorsque j'étais quelque part na Zalaï na lekai kuna na bima qui c'est pour la première fois ba ngai apesanga biloko gratuit na ba paya o nazara na bango na liaka vraiment gratuit nazara vraiment reconnaissant na likamwana papa Mapasa vraiment zaki témoin alors to kende to soulager tata Mapasa aza vraiment na mawa 47 ans avant d'y ensemble na mwasi na ye donc Schengen o to ebi na restaurant Schengen ndi akufi so vous en a besoin numéro de téléphone ou benginga après émission na kopesa yo numéro à Schengen. Alors en attendant tous est là comme nous a besoin de na baike Fonaza na link na en direct na secrétaire général il y a parti à PRP à partir à Congo de konabiso Stefea azobunda na po akota na lien donc aussi le temps au kota tokozwa ba tokozwa na na téléphone alors tokozwa na en direct na écran awa. Alors comme j'avais dit Nazan a besoin tout sur la mamuke makambo ndenge zole kana mboka na biso concernant makamba député awa ndeko mo atina nga image ya nani député o biso moto yo ki na kombo ya Papa Molière ndenge ndima yeke azalaki corrompu ba pesa ki $15,000 alobi yango ye moko bonazo linga vraiment ola sa ba image ya batu musupi na ola sa parce que dernièrement ndeko mo la bi faut ça la ba image na natala ngo la mona za instance te faut la sama nango nazalango mais aloba ki yango na ba WhatsApp ezali partout ezali na ba Facebook ba cheche alobi ke yemoko andimi ba pesa ke $15,000 pour assigner pour la pétition ya Mabunda pour alongwa eza so na mutu mususo o ba bengi na kombo ya Daniel Safo yé pour andimi alobi ke non Félix nous a dans le président Félix nous a promis à promettre bango a opesa bango ba jeep pona ce qui Mabunda longwe donc nazo comprendre te ba député moko na talaka na ndeko mo bonde kanga lobi mais ba député ba melaka bangi yo tonini o benezaka bangi comment se fait-il ba ce qui c'est secret na bino d'état ba ba promettre bino ba jeep pour bolongola mutu moko bo siko ozomona te ke siko donc bozana bino dîner ba votera bino te parce que bino bozaki bato bozaki na opposant tant bozaki na opposition bozo finga na niveau moko o bena ba mona ke non so ba chebino le député bolobela pona peuple alors bokekuna bokumi na bino okende osala makambo ya ba intérêt na bino oyo e osala nango vraiment esengote donc osala pena ke nozo comme ça na Congo ngozo sala na suni mboka moko zo bima pena médiocre na ba député médiocre mais bango no soute mais je félicite député o Ntingi Fululu ye tant que ça que nous ambongo donc aboyaki na ye et puis akopiaki preuve ezali donc nazo comprendre de la même manière awa nga nazo recruter ba candidat pour na boya bo s'adhérer na parti ya parti de la révolution populaire o ya papa na biso musée Laurent Kabila salaka depuis azaki na maki nazo pesa mbela batu baya ba s'adhérer eza gratuit ndenge zalaki na fi o bala il fallait ba pesa pour na ko sala ndenge na kisasa ne ba ko print ba photo mais na supprimer biloko wana fi ezate donc boya gratuit botindi bondimi ale na tina bino application forme bo filer donc biso mo na kisasa partir kisasa ba ko print makamno surtout no sur le kalango bien donc batu bazaki ba application forme bandeko musu ba s'adhérer na yoki lisusu bandeko musu basali lisusu soki union sacrée bazo recruter batu oh balobi que non beaucoup na parti wana te parti wana bona boye qu'est-ce que Mouza fait makambo belé bo bandi ya ko diaboliser na makambo za na sens te bo bandi ko cha soki ni na bino ya union sacrée wana na kati Londres mais ce sont des aventures et puis muta osala makambo union sacrée wana azali
aza muta IDPS te aza na IDPS te so otuni président IDPS papa Théo Ngoma que je respecte beaucoup otuni azakane muta IDPS te akotane kana bambuyema onga na président soki ya nini ona sali soki bani donc pona koluka ka moyen ya ko zwa soki bambongo nazoko pe pete bango bazwaka bambongo ndenge ni bapesa bango bambongo po ndenge mo esinga ke non soko sa adhéré na union sacrée na bango bazofuta bango siko nazoko comprendre te siko donc corruption donc tina poto na Londres beaucoup ça donc cela veut dire union sacrée les gens ça ka bavanti donc Félix atika na 2 ans et demi après 2 ans et demi na ebisibino vérité il ne sera pas président de la République parce que lingi makambo wana te. Donc, à mon déjà que la président à Congo, donc 2 ans et demi, Félix ne sera pas là. Parti au second union sacrée, n'a bien beau ça là, beaucoup panzana. Pour déjà, tu as déjà dans à Londres, bon, le bagarre peut-être de bimi pe na moment où on a commis président à PRP et Koutani, mais beaucoup mieux recruter batou. Bon, qu'on peut s'en bon, on peut s'en ma BPT parce que na Londres, ils a jeté pour na recruter ka batou n'engwana toyebi. Parce que Londres a déjà force. Nous avons la force terrible. Parce que déjà, nous avons un sénateur en Angleterre pour la partie à PRP. Ils sont déjà d'accord, mais tous donc, pour le moment, nous avons un président qui a parti, ils allaient Papa Dieudonné Kassongo Kabila, il est président de parti. Bon, avant tout ça, là, nini élection musuto pour na président mususu et selon Batu oyo baza awa na kati ya Londres balobi ke non ndenge za nangwana bato toza na bango balobi ke ndenge za awa il faut ko luka président mususu oyo azala komba Kabila te ngana zolo bango clair parce que za likamba bomba te pour ndenge za awa bato bazoyo kango eza ndenge wana balobi ke faut ko cha président oyo azala kombo ya Kabila te eza makamba secret d'état te eza masolo oyo parce que ndenge biso to ali vision wana ya ko trahir Congo te to tambo wanango eza vision que to lingi trahison te parce que oyo salami na kati ya parlement c'est la trahison yango zo bebisa mboka yango moni que zo bebisa mboka zo ke ne liboso te parce que les gens sont en train de trahir batu baso trahir mboka donc c'est regrettable et les Congolais sans esprit bazan esprit te ba peso 15 000 aussi au trahir ndeko nao siko yo soko longoli kabunda wana mabunda pardon bolongoli président ya Sénat bokozwa nini 15 000 dollars ngo ekosila obimi déjà traître eza péché ekosila ale siko mabunda perdre nini azani a perdre ka ndinga longo na poste wana mais azani kaka candidat azaka député azana militaire na yi azana bino mais sikoyo makambo yo sala nga pasi o ne nazoloba makambo ba union sacrée na bino boye nango union sacrée oyo bakomi ko corrompre batu pona ba ya bakota prevane ke ngana Londres na moni yango ndeko mo fala kota na parti na biso oyo ya PRP alobi ke no pasta talanga ba pesi nga boye na zaki na swate papa na pesi nga ota na région de Kabango na mais wana parti wana yo ndeko loko azala besoin seko aucun contribuer na Congo on va pas te prendre na pesi bino exemple l'IDPS oyo eza na kati na Angleterre awa que son âme repose en paix ndeko na biso mukendi ye mutabanda IDPS a kotsango na ba parlement makamunyo surtout asala ba makamunyo surtout pour na IDPS vanda na kati ya Londres mais qu'est-ce qu'ils ont fait balongola ka IDPS balongola ka ye mukendi wana bacha papa oyo pa meseteyo balongola ka ye mutasala ka tout mais azo ta poste na kisasa te asala eloko mo laisse peut-être zolo bango ne supona ngai te bobo sala nga na lobike nga nazo ko envier ya kozala député na kinité nazo ko envier ya kozala ministre na kinité nga nazo yebala bino et tant que pasteur na yebi masolango ndengeza bato yo bakosadere na PRP na kati na Londres nga na ko push bango bakoza ba poste na kini soki bomo na kobima oza nazo omoni INC wana caméra za président INC il est fondateur dans l'INC, mais à Londres, INC mususu o bazala la caméra pour moni makamone za na Londres il faut battre ma na bango baza poste ba ministre baza na kinti bana Londres baza lit baza ba ministre baza na bango parce que ça ma solo ndenga nazo expliquer bino
boya pour na contribuer parce que biso tozana besoin tout oyo ba médiocre baza na parlement il faut to longola bango nengeza lango awa makambo esalami awa makambo nyonso esalami na parlement awa ngana mona ngeza kutu bien parce que pour na donc na kata parlement basala pena o ba bingi triage vérité bimi ba donner ça par lobby que non ba promettre biso ba jip yango to signaki et pas lobby bien tant que ba président de la république na bongo laksango pour ça nga soni et ça nga soni pour ça la preuve autant banglais ba mona bi metala ba preuve ngo yo parce que la laxité pour na bango pour na bino pour na soni à lobby que le président de la république nous a promis des jeeps yango moto signaki pour mabunda à longwa ça c'est la honte. Et puis, nani mususu oyo avantio nani ndeko nani Molier alobi susu ke le ba pesa ke 15 côté mususu akeko na do azaki soki ba combien akomi ko bakuku akomi ko ambuye. Maintenant la vérité est que ils ont pris l'argent. Mais comment se fait-il pour na bolongo la mutu faut ba futa rabino bambongo. Donc mais c'est bizarre. Ezali kwa ngana ali awa. Naza na PRP mutuma benga binanga pasteur to pesa autant pour te la secrétaire général na bino signé. So na signé mais je suis insensé. Je suis insensé fona zalando qui pona signé bloka bongo. Alors voilà pourquoi les Congo ça ne marche pas parce que l'amour n'est pas avec les gens. Batbana moute à Bolingo exacté, l'amour est parti même dans nos églises, l'amour est parti. Lorsque l'amour est parti, au monde c'est comme Kambuzo beba parce que on n'a pas l'amour. Nature ya Nzambe eza bolingo. Si tu es un frère, aux sœurs en Christ ou bien n'importe quel moutou, tu n'as pas l'amour, cela veut dire que tu es en train de servir le diable. Dans le bango clair, les gens sont en train de me suivre. Si tu n'as pas l'amour du prochain, olingi prochain te, ozana bolingo te. Donc, tu es diable. Parce que l'amour est là, simple, c'est bizarre. Voilà pourquoi je suis en train de répéter. Un frère m'avait dit, beaucoup des églises dénommées avec des noms sont des églises sataniques. Ça se voit. Et ça, c'est église satanique. Donc, batamina sima, yamangumba, pour na kosala kaka ke ndire ke no ba priya alors qu'ils sont en train de servir les diables. La preuve, kaka eloko oza simple. Natira nzambe, batu ba na ngote. Natira nzambe za bolingo, natira nzambe olinga mwasi ya mutu te. Natira nzambe olinga pe mobali ya mutu te. Natira nzambe olinga osala mutu mabe te. Mais regarde ce qui se passe dans nos églises. Mwasi ya mutu, ndi moka lingaka ye, mobali ya mutu, ndi moka lingaka ye, sœur moka ya ni église, aluka aneka ko sa pasteur. Donc vina ye azaka na besoin fa ko sa pasteur. Depuis aya abandi bambula lingaka ko sa pasteur. Mais ça c'est la sorcellerie. Et puis sikoyo, soki mutakimi boyini mutu ango. Bible lobi fuyer l'impudicité, impudicité ba kimaka yango. Impudicité ba négocier na impudicité. On fuit l'impudicité. Ndeko moka kiba impudicité l'église ba inaye. Ndeko abi ke non na moni na osala impudicité na kimi nanga na boyi. Mais batu balingi atambo na impudicité. Ça c'est la sorcellerie qui se passe aujourd'hui dans nos églises, dans la nature. Voilà pourquoi on est ensemble dans la partie politique. Les gens basés ko trahir muto bazana nini parti moko. Eza mabe pe mawa. Lelo tozolo bawa muto ndeko nani fayulu. Aokende na mandaka. Aokende na mandaka babengise na mandaka kuna. Ndengeza awa selon les informations nazanango, il paraîtrait même à mutako zala nani muto informateur bazuluka kopona. Si ko so bazu même informateur. Donc cela veut dire probablement même pas cause à la première ministre. To boité changement est bien. Mais na changement to lingi siko changement za la ya solo et bato baza un esprit à contraité. Bato baza l'esprit à contraité et ça quand na sibino tozolanda ka vision ya musée. Lelo ndeko moka lobi nanga to solo kini trop 30 minutes à ma solo. Abi pasteur soki bolingi PRP et kende bien ezala bien. Bolongo la image ya musée nga oh. Mais si tu as une image à manger, tu trahis. Voilà le loco on a eu ça bino avant. Bino ka ba combattant à Londres, bino ba combattant à Poto, bino ba combattant au Burkina na kin boza ba poste ba combattant bo vanda. So boye ba temoni ba cheo ki tun ce sont des combattants, ba cheo ki tun duwana, ba cheo ki tun di ba mende. Ba za ba combattant au mona bomona bangwana. Ba na siko veste. Ba za ba combattant ba vanda na Poto, ba aller à tunda ça sur 40 ans la Suisse. Baza ba combattant, bazaka ba jeune ba combattant, baza au bunda n'Europe.
Ce que les combattants là, Kiti, Bakoti, Bazu, Bokontina, qui ça. Idée, va ça président Kabila Nin. N'engeza na ngwana, bosala parti na bino moroso bolingi resi. Yango makambazo yebisangai. Siko idée wana ba combattant bazanga nango babi, na lobaki yango avant, mkomusu na lobaki yango babi siba. Yes, na idéologie, baki na idée ya musée, n'est jamais trahi, oui, idéologie ngezali, basimbaka parti à PRP wana, mais batu ba misleadie balobi ke non faut sala ya bino moko basali PPRD wana et sali pagay mais le PPRD na kini batu basanza yango sikoyo idée wana ba yebisi bino sikoyo ke non tozo luka sikoyo ndenge za awa to bimisa PRP ezaka nango mais bima te parce que ba mona ke moye ba sangana na kati basima ba institution te secrétaire général alobaki yango mais tout oyo il faut que simba ba institution PRP fait ma institution, PRP fait quota. Voilà pourquoi nous avons 50 bateaux. Et autres travaillent qu'à bateau. Mais la ligne c'est comme la diaspora, biso à Londres, tous allez belé. Il y en a bien sabine, nous avons ono pasteur azine de comment bien non pasteur zolo ba poser frais de mission. Moi je suis frais de mission na banazi frais de mission na banga nani. Et nous comment ça non pasteur que baba zolo ka ba utiliser yo ozala yo za la partenaire na bango bingala bi moi je m'en fous de ça. Ngalelo makambo ekoela soki mukendi, c'est ekoelinga na sepeli. Et ça, nous avons monté. Nous avons fait la bimana masolo na binoyo. Non, en tout cas, c'est bien. J'ai fait ce que je voulais faire. Nous avons commencé parti dans le Parlement en Angleterre. Aujourd'hui, je ne suis plus président des partis. Nous avons lobby bien à Vandi. Je prêche l'évangile. Et puis, ça n'a rien. Parce que ça ne me dérange pas. Jésus-Christ est venu pour mourir pour nous. Et dérangeant été. Jésus-Christ a là-bas que c'est dans ce but que je suis venu. Ayana Mokili, Ayeba ko récupérer Batuloko la biso, a récupérer biso la biso nzela, après sa biso esprit où ya amour, tous à la bateau, tous refléter l'image de Jésus-Christ. Voilà prière nanga chaque fois, j'ai pris pour que je reflète l'image de Christ. Christ à moi l'espérance de la gloire. Christ à moi, j'ai la victoire dans toutes les situations et en tout lieu. Parce que j'ai Jésus dans ma vie. Bablou, moi, et ça n'a rien. Et ben, ça ne me dérange pas. Oh non, non, personne m'utilise. Ce qui peut-être besoin non. C'est dans ce but que je suis venu. Donc, but on a yango na bang. Pourquoi la bang a battu? Pourquoi les gens ont peur de moi? Na salaba makambu ya grave wa so na bina banoloba yo non batumsu bala bakao le passé ne revient plus mais ça n'a pas problème té mais to salaba makambu ya grave oh ya bien que so na lobby yo mto salabo menga ka c'était mais na vanda o yo mto bimisa muto kasi ngako yem ngamna bimisa ye ngamna salabo ngamna bimisa ye mais tout ça est globalité pour mes aka na lobby ke bandeko tous en esprit moya bolingo ce que bo rekiter batina bino ya union sacré bo rekiter na bino le lo biso pe ngane na ko loba ce qui secrétaire général ya parti na biso professeur Jean Omeang alobi ke ndengeza na ngonde tous adhérer na union sacré tous adhérer parce que tout ça na président parti mais toko kotaka ne loko dans les villes te sans boye ba contenu nango ndengezo kendele parce que bateau ya ziwana baza bateau ils ont travaillé avec Muto Bino Boya pendant 18 ans. Moïse Katumba travaillait à gouverneur à Kabila. C'est ce qu'il a fait. Jean-Pierre Mbemba, Azala, vice-président, il y a 1+4. Boyebi. Batu tout wana o baye président na Félix Tshisekedi. Baza bato baza bansakate. Bato baati soki mukwebo baati na yeba bakoba batonga pe biente baati wana. Baati soki mukwebo soki nan donc je m'excuse na yebi comme no biente na lobi na yebeli baati. Baati bandeko mususu baye pembeni ya président Félix wana. Baza bandeko yo batravailler pe na président Kabila. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Aussi longtemps que dans d'autres pays, baza na maïté, bana couranté, donc vie sociale les a passé, bozo ko bongisa vie sociale té, bozo sala banini. Tala ndeko. Mais allô. Allô, kota na link, na tindo le link, je t'ai envoyé le link, utilisez le link on a portable té. Hein, s'il te plaît, nazolo ba déjà na TV ozo kota sangai. Na tindo le link landa ba instruction za na link wana obima. It's not there yet, yeah? Follow the instruction in the link, please. We need to put audio. You log in by you need to put audio. Il faut faire audio. Donc
Tik ba yes yes. Please. Audio bana yo kanate. There is no audio still. Okay, no problem. If there is no audio, then we can't talk, innit? Yango na lobi ke nengeza ngana soko apprendre les Congolais ba yeba ba solo. Mangama obenga na téléphone, obenga to sur na téléphone te. Obengi na téléphone na tinelo link image no monde na place na TV wana. Olandi ba instruction za nango facile ezaka ke au fini ba biso allow fungola microphone au fini yes ba nini. C'est normal to koti to bandi ko sola normal. Na osala makambo pona zulinga na fungola mutu batumitu. Aza mwana me il faut ko yekola ndenge na parce que dernièrement to sola na secrétaire général awa. Professeur Jean Omeyanga kota ki sala ki yango. Promesse ate na lobika na sens que ozomona ndenge batongo na kisasa ne bazobunda na radon dans anyway to zaka na kata masolo. Voilà pourquoi ndete lobike bato bo mona ba cheo ki tundu na ce sont des combattants ba vana na poto. Balati ba veste ba idée na bango ba yaki ke non Kabila face la parti na ya PPRD. Donc grâce à l'Éternel PPRD na côté la PPRD pas na côté la parti na côté ya yango PRP. Na côté na PPRD tala ba déguise à la rakuna ba jalousie ko bo mana ma belé le PPRD comme le roi du parti moi Sony. Permettez-moi de le dire comme parti à Sony. Bato bazo bundana nango mais l'autorité morale le président Kabila zo souffrir parce que ba conseiller d'ailleurs nazolo ba ezaka passer. Ndenge balabi que Félix oui c'est bien Félix a continué na idée azanango. Aye ba ko bongisa biso Congo atia courant atia mai abongisa vie sociale. Ba perte ya temps ba mbongo ba bimise belo na pona osala ba union sakwana ezana ba wasting time mongo ya tina mongo te so ka zwaki mbongo atie ministre aza chargé ya régie des eaux ba pese ba mbongo ba sali ba nzela ba makamuno surtout ba mbongo ba bimisi wana ngey bima combien ba boni ya bien ngey bonga na Congo wana ba mbongo ba bimisi siko to koti tozo kene 3e année 2021 bientôt donc on tika na 2 ans. Na 2 ans, cela veut dire qu'il va traverser seulement une année. Une année, il y a une année à préparation. C'est qu'on a une année, on a ce que l'on a grave au sala. Voilà pourquoi nous avons Sabino qu'il faut prier beaucoup pour notre chef d'État. Il faut prier beaucoup. Allons, on a une distraction à Sali. À ça, à Souba, réunion, parce que, donc, biso peuple na Congo, sentir l'eau, mongote, sentir changement, peuple na Congo, moni l'eau, mongote, se retrouver rien jusqu'à présent. Rien, parce que vie sociale les a médiocre. Lobby, mboule, bêta qui grave. Lobby. Couvre-feu, bozolo, couvre-feu, na gisasa. Couvre-feu, bobandi, babi, de 21h à 5h du matin. Mais les gens na fungo la bino muke. Maladi wana otozolo baka maladi wana selon les informations na zana ngoza baboka ango ba milingana baboka ango à partir de 22h MD zora batu na batongo. Voilà pourquoi président linga isiko ke no batu bazalaka épargner à partir de 21h. Mais na mboka na biso lokola Congo et ça difficile pour na batu ba côte à partir de 21h na ndako parce que les gens ba uta na zandu transport eza passe pour ba komo ba vani na ba kisenso na ba mboko mususu so ba njili kuna transport ba na difficulté comme avant 21h. Voilà pourquoi même na Europe na Tchécoslovaquie ba bandi couvre-feu mais so ba na 23h ndeko nanga pourquoi pas ko tchake no bu ba na couvre-feu na 23h eza vrai so bo ba na couvre-feu na 23h à 5h c'est mieux. Et ça, 21h, ils sont early. Pour 23h, à 22h45, couvre-feu bandit. Voilà, ils ont quand même moins compris, pour se comprendre. Voilà pourquoi il faut vous réveiller les locaux. 21h, ils sont early, 21h, ils sont passés. Donc, ils ont vraiment passé. Ceux qui présentent ce salango, ils ont l'obligation salango pour épargner le peuple congolais, parce que malade, ils ont mingi, n'a pas pourquoi. À partir de 22h, donc, dans le sens que mon peuple à partir de 22h, 22h, 23h, tina batongo et aussi là. Mais biso nzamba soko épargner biso, na kati ya mboka na biso. Toza vraiment et zuiba tu vraiment belete par rapport à biso de ça à Londres ba. Biso de vani na mboko yo. Mboko yo eza très très grave. Tala batu bazo kufa ya ko sakanate par jour. 600 personnes bazo kufa. Donc na yebi na kulu ba bino nombre de comité donc tozo ke na ba 100 000 personnes au bakufi na kati ya maladie ya coronavirus na kati ya Angleterre. Tala nano na kati ya po Europe mobimba. Pays eza atteint koleka ba pays non surtout en Europe eza biso. Malgré to milonga na kati ya Europe mais tozaka na Europe tozo longa bena donc à partir de jamais tozo longa so bien parce que biso tozala makam na biso ndenge na biso mais tozala couvre-feu tard.
basala couvre-feu te basala eloko moko te tovandi tozolinga kaka bato bayeba ndenge nini bakomibatela bato bayeba ndenge nini bakozala nani yo moko oyeba ndenge nini kosepargne de bakaboli bato bamosusu bakoti ke na sens ke lockdown moko mais bazo obligé mutu te ke non kakamaka na ndako bona boyo moko mais mayele na yo lata masque mibatela obateli te okufa biso na kisasa nzambe aza ko épargner il faut obongisa situation sociale ya vie ya bakongolais kobongisa yango alors nde nalobi awa donc ndeko dommage akoki te ezaka pasi ok natiki bino na kozongela bino bongo na kotyanga na YouTube nzambe apambola bino. God bless you, thank you, bye bye.